tous et bonsoir. Ils ont dépendre de RO et Bozolandangai à travers le monde. Nekara lo baranabino, nulle part ailleurs, si ça m'a cassé, kangiba si nyonso, si ça ngoy ngoy bozomo nangali bosonabino, pas comme les autres, les émissions nabino. EHP et ça site nabino. Na ebite to lo banime. Na lo bien EHP et ça site nabino. Pas comme les autres, les émissions nabino. Botala niveau nini EHP Média et kumbela biso ba relation. Botala niveau nini EHP Média et tchabiso à l'aise. Ya wana ebisa rabino bo s'abonner parce que bilingue EHP Média ici est bandaki. Voilà, aujourd'hui nous sommes là avec les artistes. Eh, tous les artistes, to boy ko fungola caméra bo monelo ba osala, to bombi moi suspense wana, mais kala mingi te bo mona bango. J'ai dit bonjour à maman GH nakati à Londres, bana Londres, maman yo wana to defisa bino maman. Ngongango e kokito boto la maman na biso avec une force brutale. Maman GH nakati à Londres, bana Londres maman yo wana. So bolito za bien, bien za bien na maman. Pourquoi pas papa edo amani, papa mesana ko pesa biso ya kolia pesi ya komela pesi ya petit na suka pesi transport. Ya baloba kaka babwaka kaka parce que je suis raté. Choix exact baloba kaka. Les caméramans le plus suspect vraiment n'habité quoi. Medi Ngwadi, Ngwadi Medi, sans oublier les cordons le plus simple. Équipe Bumba, Bumba et équipe. Voilà, sans plus tarder, on est là avec les artistes. Bomoni ma bomona na TV. Pour comme bongo babandango na papier na bic. Tant que si papier na bic, basali casting. Tant que si ça casting, mbala moko distribution barol. Bongo te? Ouais, ça bon. Yo bon. Ça lobi ma baby sanga. C'est ça bon, il va dans la conception et idée. Conception et idée après au temps sur papier, au bien scénario, après au na casting et puis casting peut quoi en avant scénario. Je vais dire que place na idée na ngamu ta incarner bien c'est Ginny Landu star, c'est Ginny Luindu la star. Place ta incarner bien c'est Bouti, la place ta incarner bien c'est Ladi Romeo donc scénario après to na to bengi des zalaka mais ndé na ça artiste ba bien que ba tourner au lundi. Confirmer après à base du nombre de tableaux et puis c'est lié à tournage. Voilà, on a salle mise en scène, on a réalisé. Voilà. Ok, voilà. Là, c'est bien. Bande Konyo sur Bomesana Golanda. Ginistar, moi, je suis Tongo Makasi. On a découvert Moussousou. On a Kumbe Labino, on a Laxabino. Parce que c'est pas facile. L'artiste a bomba suspense par rapport à Moussa Bango. Mais tu Kumbi Bino, on a 4 cuisine. Il y a cuisine interne. Cuisine à 4, place Balamba, Kabilo, suppose à la Malonga. Tu sais que tu as Laxabino, papier, Bomonyo. Yango nde siko bovanda na ndako botala bato ba jouer et ça bino bien bo sepela. Maintenant chef l'a dit, mais quand on peut expliquer bande ko nyonso bazolanda yo à travers le monde, c'est facile aussi. Nous avons un groupe il y a président Duche Kapanga a fait de l'amour, c'est facile au comité président peut sa chance et bien ils allont encore pour na yo moko salimwe loko na. Non o eza ya fait de l'amour té, on a l'artiste boulot tout ça là yango yo. Donc libanda palais na roza pick up libanda l'autorisation à Kapanga donc sans problème. Donc Kapanga d'ailleurs qui est un scénariste. Alors quand moi tu sois moi quelque part dans comme scénario. Kapanga quand moi tu sois moi quelque part dans la Zando. Mais là yo comme sous recevoir. Mais ça moi dans comme scénario Kapanga quand moi tu. Pour nous salon on a ça on a fait de la monde yango. Oh c'est quoi ça yo moko privé. Oh yanga moko te. Zonzing na loba. Oui dans zonzing na comme la peka mutu. Mutu on sentir rien na lobango mais ça peka artiste hein. C'est sûr que c'est réalisé déjà à la Mingité. Non, déjà, les tout ça samedi, tout le tournage dans lundi. Donc voilà. Ok, là je dis merci. Merci na bande konyo so bomesana kokomelangai ba SMS tout ça et ça la ranga bien. Pour te mettre un peu sa place, ni Moussa les autres kumba mamalongate, te mettre un peu ça. Mon numéro est là. Si y a remarque, moi, le komora kokoma, ceux qui ni tout ça, binomo boye bibo koma yaya, bakoma kaka yaya, bakoma kaka. Nazota moi conscience, tam sona li komo bono comprendre bien te, bakoma kaka numéro ya ngona yaya. Chef l'a dit, a Oumelina Duche, ba nyoso bazo landa yo à travers le monde, ba ebiango bien Oumelina Duche. Est-ce que tu vois ba no Salina Duche? Ben nakota banda nini banda au-delà de la souffrance mokila lelo plus de 5 ans c'est plus de 5 ans à Duche Kapanga plus de 5 ans à Duche pas Duche comment Kapanga combien d'années dans le monde de théâtre te na umeli na artiste lelo te ya tongo te na artiste avant-hier
na artiste ya tongo te ngai avance donc Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Kanda Marasi Boy, nos uroltes. ane de passage aoleka kuta ngai awa na vandi sika na vandi nde asepeli avant nanga mwa minute Babi bino bokomaka bongo so comme moi eloko noza na bato na yo oza na mwa nani na yo. doyen déjà puis moto na okomela ngo asenge nga ke doyen pe fazala ntango ekoincide nga akoleka moni ngai na vandi nangai sika na vandi aye po anita vandi na ye aota mpe mama nde ezalaka Ese nde bokoma boye ntango bokabola barole mpata mpe kokabwama kitoko ndenge bokomela. déjà nga utu ngai so na okomela motu nga mambo ngai Si bino nyonso boza ndenge moko lelo ti bato bazolela mambo ya théâtre ezokende boye bino nde bascénariste parce un producteur akomona na mosika monike bon lokola naza na mosika moye na se dévoiler avant boye eza te na ye na se namoni artiste moko boye tazwaka mwa 200 mwa 100 oyo nana besoin eloko moko mais elonga ti mpona ezanga te mama kalunga azanga te nani belle vie nani Jini Star mpe kuna azanga te tyela nganga bango wana ye apesi yo mbongo moke mais yo ozwi osali mosala ebele ozwi produit opesi ye maintenant quelque part nayebi te soki bozofaire évoluer mosala na bino ou bien bozonsa mosala na bino na nsima. wana on a raison donc mambo ngai mwa désordre bon ti valeur na boulon ba mwa trop moni mpiaka basupporta yango po mpiaka ya libani te bato mayele baloba donc yaka mambo ya conscience tooloba loba mwa trop na bémission omoni ya pasi ya duni combien de papier pour un film moko ça dit brillant olongwe na brillant oluki mise au propre lemo mpe mise au propre onso epesi sous marque nyonso wana ça dit mpona ya kotombeka ata so na 30 tableau oyo eza so 39 tableau donc presque 40 tableau omona donc c'est pas facile après mosala boye nasali yango nazwi nanga eloko te nazwi nanga eloko te epesa kanda na mawa bien nasali yango nazwi mbongo mo ezangela ntina tandis ke mokolo nango ta moso avani so wapi mais je précise que film oyo yanga te ya artiste ozobangabanga boye nde film oyo eza mpe kaka ya artiste artiste ana solo na producteur na ndenge na ye asenge nga kaka nga nakoma na scénario aza vie na nga na otanga akoma te aza vie na nga nde asenge ngai nakoma mpo ye aza na tante efuse nga komeo ya okomela oyo mo nga na tante epa sepela mpe na écriture na nga donc moi je n'ai rien à voir na film oyebi ozocha na minute bomi komenace baproducteur bino oyo oyo bosaka théâtre bokoma kokoma film boma komenace baproducteur bozoye bango maintenant bien producteur amona ondie ye moto asala mosala makasi yo bimisi mbongo soki bambongo na moko combien bapesaka mais mpo mosala basala elongo boye jini omesanaka na bango nde osimba biki ozomona osimbi style oyo Dini premier tableau parce que premier tableau dans tableau clé film okobeta journée ko imaginer nga tango ba confier nga film oyo ça dit na saki journée mon bala suite premier tableau te na yo premier tableau na ba 0 heure moins na kota na douche na ke sokola na mo saint esprit ko souffler nga premier tableau yo tango zi premier tableau senti ko inspiration ifongwami donc un musala facile pièce yo na linga muta minimiser scénariste tenga na linga te. Si tu comprends bien, l'a dit Togobenga peu producteur quelque part, quelque sorte. On a producteur dans produit nani. C'est un gros. La dia comme produit. On a nini. Oh, nga ba benga na ko maka film, nga na zoka cacher na nga. Solo ba bien te papa de mise vérité. Betankara. Ya ba tuna kaka chose. Betankara. Betankara. Là c'est bien. J'ai dit bonjour à toute la famille Tete. Cette émission est sponsorisée par la famille Tete. Jidine Tete, le bâton de Paris. Nenen Tete, autrement dit Versace Tete. Nenen Tete Versace. Et donc Kinsala Mokonza Lyon, Bana Lyon, et donc Kinsala Yoana, via Ndaku, via Tongo. À côté Poto Tongo. Sans oublier, il guette un Tete. Pourquoi pas mbote nangana Yondo Tete. Yondo Tete. Yondo Tete. Pourquoi pas mbote nangana Jojo Lama, bon séjour dans Kinshasa. Jojo Lama, encore et toujours mon alemba Tongo. Pourquoi pas mbote nangana Makasi na famille Luindula. La famille est grande, il n'y a pas moyen de citer Moutoumoko, Togolala. Donc bino nyosuwe barage no, Jini yo, Luindula, Star, mon alemba, ya Tongo, baloba kaka, chouezate, ya baloba kaka. Medi ngwadi, yo to beba nana yo kalate. Star Mboko yo. Un scénariste en Mboka Oyo. Merci pour l'accueil Oyo. C'était pas prévu tous en Olelo, mais quand même Oyambi Biso. Pardon, attends, tu bats il faut mon abso kaka. Recherche les gâtés. Non, la hôtel ngai
bandal nazozonga ndako mama obeli nakutai na ye ovandi mpe kaka nazotala ndenge masulango eza kokende kwa oyo mina succès mabe succès omo legelo mutu te basi ebele non tu as États-Unis wana azokomela ngai mais doyen ndenge nini azwi contrat na ngai ya masolo bolinga komisuna wa Londres te nga naza mobulu kote wana ti oza baokombelaka na poto non wana eza secret mais balobi bino baartiste bokoma lokwa bamusicien 4 basi na poto 5 basi na poto ezaka biloni osala obana mama okala non oyo bamesana na vie wana bango mais nga na mesana na vie wana oza baokombela te wana ya secret nakolu bango na tv te aloba aza wana yebaki olingaka ye non wana ya secret lokwa obombaka na si chef ladi abomba jamais ye apanzaka ne nteke papa tolekaleka loba papa ozana bango kombela loba nana mwasi moko nana mwasi moko napesi ye mbote mama abana na nga don nalele fort mama balela oyo ya trop ça va tanga kombo papa te mwasa Michael Jackson tsa daya toyeba kombo ne te wa mega star c'est-à-dire frère Kofi Alobelo moko kitoko mwasi eza balakisa yango so mpe ndenge nini te donc Timba donc Timba voilà mwa babeta lisolo te donc yebela kaka mazali naza occupé alobi aza occupé naza occupé ye mpe nando occupé naza vraiment occupé mama to papa bazalaka occupé cho eza te voilà ntango oyebisi Didier ke tokomi nde bamusicien mpona no omona biso bacomédien banani baartiste te biso nyonso toyaka baartiste bamisien baleka biso neti nani bongo bamisien biso mpe toyaka baartiste comédien ntango babake beaucoup mpe lokola bamusicien bango baza ndeni bango baa bamusicien no baa baartiste comédien bosiko biso nyonso baartiste baartiste musicien baartiste comédien artiste musicien atambola na car comédien atambola na car artiste musicien atonga pale comédien atonga na pale soki tulaya mo toleka bango tulaya mo na baavantage mosusu parce que biso tozala passe partout na ndako bapaster tokotaka na ndako oyo bato basambela ngasi tokotaka meta mosusu miziki ne ekota kuna te bosiko yo oza moto akosamba betan kara c'est-à-dire moto abangela oyo te quoi. Voilà, je dis un gros bonjour na mwasi oyo aleki basi nyonso ya monde s'il vous plaît mwasi wana aleki yo ozolanda nga na kitoko makasi nalingaka mpena ntango naoloba kombo na ye esalaka nga elenge kwa so mpena oloba mpena jini namoni na minute oyo nga na tokopera lisusu te je m'en fous mwasi wana aza mwasi ya kitoko aleki basi tout ya monde entier na bien ye nde asalaki nga nazala oyo naza jini lelo oyo nalata t-shirt nasimba micro ya hp media mwasi wana place aza napesi ye mbote merci vraiment mpo naotanga kombo na ye kwa so otyelenga motema pardon naotanga mwasi na nga mwasi oyo nga kombo na ye Mimi Ebolia mwasi na nga me mama nga mama aboti jini star mona lemba tongo tande bozwi bapaniki baoyo bolukaka nga na bandenga faux non je suis déjà engagé chez ma maman wana mama na ngai aisa zuwa te mama aboti jini star luindula mona lemba tongo eza nango ambiance ya galerie mama na nga mbote famille luindula mobimba mama na ngai ayebi nga bien koleka bato nyonso yango efo tokumisa kaka bango taka bamama yokumisa mama abino te loba okumisa mama te. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre rendez-vous. Nga bula nga la liboma mais na comprendre que ba bomo ba lekinga ba belé quoi. Vraiment beau comprendre les artistes quoi. J'ai dit bonjour à toute la famille EHP Media. EHP Media famille na biso za ba o nyonso ba sabona. Bo sabona ka moi trop parce que bilingi EHP Media ici e banda tongo. E banda tongo. Boya to sangana poto kumba makambo ngo likolo bilenga EHP Media se bandaki EHP Media yango ne makambo te ya basabona kaka show ezate basabona kaka ladi moi show hein moi 2 3 et puis tout comme c'est bon. Merci à Tourna Moko Jini Star Luindula merci na batu balinga biso na pesi madame Nangambote moninga ya Naneto Kenge moninga ya Linda ya na Kati na pesi mbote apesi fondé du Rapanga mbote azonga des poteaux mbote na yo. L'homme blanc dans la peau noire aussitôt dit aussitôt fait ce qu'il dit c'est ce qu'il fait avec lui c'est l'honnêteté. Jonathan Ngana bite kadia kampusa Jonathan Ngana bite kadia kampusa na pesi mbote sisi la mubiala joyeux anniversaire na okaso osenga banyonga mabanga te l'équipe passe koleka nyonga lipa
nyonga lipa so muta defi ayike fa futa polo bifwa zwa susu nyonga mabanga so de obwaki mutu ya ndo komilo répondre ka ya ndo peso ando benga oyambake mais so ka yo bwaki okoma répondre susu te akoyamba susu te dans pasi a ngaye nyonga libanga eleki alipa na pasi dans yo le na obwako te po futa nga nyonga na ngate sisila mubiala bon anniversaire mais ngai mbonga masanga tinda voilà doyen zotala nga jini ngandeni bwaka pesa mama pembote ngai apesi kaka bambote ya trop bagros budget pa ya meda mukuna mwasi ya pembe mama na edani bagros budget siko ozali et puis na bosani te mari ya mukuna bagros bisous et puis na bosani te kopesa mbote pa ya dudu mulaya 56 ans na SNL vraiment ya yo yango wana yo yebi nde tokuta na motema mama Yvette Musoki et puis na pesi mbote pa ya petit na ngai Edi Star Leta motema ya Chanel papa na Brancing vraiment bambote ya trop petit na nga oyo alingaka vie na ya lela raté vraiment bambote ya trop et puis na yo moko lisusu Jimmy donc na kobosana ote yo yebi bakati onde ezala mais bosala calme ya bafilm ezoya président du Tchaza déjà kuna bokosepela biloko mystique bokosepela kaka merci. Voilà, mais je pense bien, c'est comme si Ndepo Komarabu vous a rappelé un jour une idée au Luga producteur. Oh, soit poinité, nada artiste. Na Luga pe mbongo na liape Luga baninga. Luga banan. Luga batutu balia kana. Président Duche, président Geshone balia. Ouais. Donc Ndé o motali samandoki hein. Telo ete betango kara mais so mutamona même président Duche le pe ngape na comme na posa comme producteur nanga. Na travail na compte famille tuna comme na posta président Duche pas comme producteur na ndenga produit ba batumsu na yo kana mena betango kara. Ça dit so pe mutumsa mwingi Luga président Duche ba betango kara ya linga produit nengai ada les bienvenus, hein? Donc voilà. Merci. Voilà, merci. Je dis un grand bonjour à Talib Otalim, à mon oncle, donc de la part de Medingwadi. Voilà, au Bossani Viennayo, à Katsu Bossani. Baby, baby, autrement dit, aïe, Adricha motomètre, baby, ve à Tongo à Palais. Pourquoi pas mbote na champion encore et toujours champion Jonathan Ngana ya bangana balobi mwana ya americano ya kansaka yebi oyo moko nanga pe na lia $100 no tango. Voilà, j'ai dit aussi un grand bonjour so bo moninga na puta boye bana bazui na Kinshasa suka mutazu lo la kecha mayuma zate kecha mayuma na ebite kecha mayuma. J'ai dit un grand bonjour à toute la famille Mayuma. Pourquoi pas Mena Mayuma, la petite sœur de Kofi Santou Aba Kofi. Enoch Ngwadi, diplôme na yo ekumba tilikolo ozoba diplôme académique biso tuna simana yo. On se retrouve avec vous à la prochaine occasion. Kaka na site oyo bomesana kotala ngai EHP Media. Pardon bo s'abonner, hein? Ya ba s'abonner kaka chose arrêté. EHP Media nde makambu. Et qui Bumba Mokordon.